Merci peuple congolais. Vraiment partout bozali na monde. Bozolanda frère Nabino Romeo Kianga Musala Nzambe. O Nzamba PCA makoki PCA recommandation oya kobondela pona Congo. Vraiment merci Nabino mokili mobimba nde bozolanda nga Nzambe abatela bino, abatela tous les peuples congolais. Vraiment na pesi avant bana losambo nazotombola d'abord loboko na nga nazokumisa Nzambe na ngai. Nzambe merci le tout puissant véritable Dieu. Nzambe aloa na tombolo parce que omonila lokumo lingaka bato batombolaka yo. Nga pe nazotombola na mboka Congo parce que ça renforce na mboka oyo tokolonga te. Sa losambo tokokoka te obike losambo ekomaka place bato bakokoma te. Losambo esekwisaka, losambo elongolaka bitumba. Nzambe alola loboko Nzambe ekita na kati ya mboka Congo. Bitumba esalami na mboka oyo efo esila. Gere esila Nzambe na kombo na Yesu. Yoza Nzambe bikamwa. Amen. Biso lelo tozokende na makomi ya Nzambe napesaka bino kaka bateme baverse parce que bocomprendre. Boyeba ke eloko tosala oyo eza biloko bajete tosala bablack te oyo okanisa wana naki boblack na etalie eza basentiment te tolekaka na tv toloba bilobaloba te. Ezali mosala Nzambe apesi biso yo kolinga kosoutenir mosala Nzambe soki motema na etouche eza ifu bakamera tozofilme ezosenga bakamera ezosenga baimage ezala bien mosala ekende kitoko. Musala Nzambe basala yango na pasi te na souffrance te. Il faut tosala musala Nzambe clair kitoko, lumière il faut ezala bien, bakamera kitoko il faut ezala. Nzambe azala na bato bakolinga ko soutenir musala oyo. Ezali musala oyo Nzambe apesi biso. Nzambe abatela tous les peuples congolais bozali mokili mobimba. Bozali na France, na Canada, na Belgique, partout dans le monde. Nzambe abatela tous les peuples congolais. Bo bazana motema bolingo bo soutenir musala Nzambe. Bien aimé ba mbongo na yo sala onka ba ferte o melaka ba masanga te o sala ka n'importe quoi te. Salela bozino na bonzambe linga ko sala bozino sala ngo pena Nzambe na kati. Nzambe asala na yo na kombo na Yesu. Tozala mama likambo na biso na poko lelo na tongo. Tozana Jean chapitre 45 verset 27. Nalobi Jean chapitre 45 verset 27. Kuna na makomi ya Nzambe ezali koloba nini? Bitumba oyo ezosalama na mboka, bitumba ezobunda mabutu moi, bitumba ezotelemaka ebanda bane bandela bambula esilaka te. Makomi ya Nzambe ezali koloba apesi biso pouvoir lelo biso tozo arrêter bitumba nyonso etelemaka na monde spirituel, etelemaka na monde oyo guerre esilaka te na mboka na biso. Makomi ya Nzambe ezali koloba nini? Makomi ya Nzambe ezali koloba na mboka na nga bitumba ekozala lisusu te. Na mboka Congo bagere ekozala lisusu te, bagere ifo esila. Ifu tokoma na kimia, ifu tosepela na bozwi Nzambe apesa biso. Yaya biso bozwe yaki na volonté na biso te. Biso toyebaki te ke lelo Nzambe akopambola biso makasi akoleka boye. Biso toyebaki te yaki na makasi na biso te na bolingo ya Nzambe. Nzambe ndalingaki biso bakongola lobi ifu na pesa bango bozwi, na pesa bango bomengo. Nzambe alola apesi ka bamindele mayele baya nde pa na biso bazwa basalela biso pe tobénéficiaka nango. Yango moni Nzambe atonisi biso na bomengo nyonso. Biso tondimaki toyebaki te ezaka na volonté ya Nzambe. Nzambe nde mutu apesi biso. Me lelo bozwi Nzambe apesi biso ekomeli biso ngambu. Lelo bozwi na biso ekomeli biso problème na monde. Na bapays bakomi badongolo miso bakomi baza na posa ke mboka na biso babebisa badétruire yango. Yaya un jour peuple congolais soki biso tozwi conscience, un jour soki biso tokomi uni na bozwi Nzambe apesa biso, yaya bato bazwa kokosa biso bakosuka. Soki tozwi ka conscience ke mboka na biso mutu akotrahiri moninga te, mutu akokosa moninga aboma mutu te, abebisa via mutu te. Soki biso tokomi uni, pasi ya moninga ekoma pasi na yo, souffrance ya moninga ekoma souffrance na yo, esengo ya moninga ekoma esengo na yo. Wana muna biso yo bien aimé peuple congolais bamindelo bakosaka biso bakosa biso sute parce que soki tokomi uni
mais ceux qui toza divisé et koza pasi. Yango moni na Jean 45 verset 27. Makome nzambe ezali koloba na mboka na ngai bitumba ekozala te, na rete esprit ya bitumba na mboka Kongo na kombo na Yesu. Nzamba lola nzamba bikama mojede mope Israel. Nzamba lola nzamba tatalanga Timote. Nzambe melombe je déclare na longoli bitumba o efanda na monde spirituel na monde ya ténèbre babloka mboka o babundisaka mboka o butu moi na arrete na kombo na Yesu. Nzamba lola yoso bazoluka mabe na mboka yo boma baini wana détruit vina bango bakufa pe kwete peuple bakufa baza peuple na nzamba lola makile tangami mula ina mboka Kongo bato basufri bakufi nzamba lola maintenant sans charge na bango mopanga ne kweli likolo na bango beta bom na yo nzambe kweya bango pe basufri bango pe banyokama bango pe balela liwa pe kote na ngamu na bango liwa kote na bamboka na bango bapeyi nyonso balukaka mabe na Kongo nzamba lola kote liwa na bamboka na bango na kombo na Yesu. Bango pe bakufa bango pe basufri souffrance va nyokoli peuple congolais ngonga mulai retour des ongles la bango au nom puissant de Jésus. Yaya mokile salama na liloba Zambe tanga keli mokili na ya keli ya bimisi liloba asala ki liloba ya ki kokangola kobikisa ena makoma nzambe pesi biso pouvoir ya ko dominer likola scorpion samba lolo autorité maloba na yo nzambe tika te nyonso complication balukaka Congo retour ezongela bango na kombo na Yesu bagero baluka na Congo bango nyonso gere kotela ngamu na bango belisa bango maladi na kombo na Yesu parce que nzamba miracle. Merci nzambe abatela bino nyonso peuple congolais bo aimé mission oyo bo partager mokili mobimba nzambe abatela bino na pesi nzambe abatela gouverneur oya vila Kinshasa Daniel Bumba nzambe abatela yo gouverneur Daniel Bumba nzambe apeso makoki bongisa vila Kinshasa bongisa vila Kinshasa éclairé vila Kinshasa za kitalatala ya Congo bosalite komi na vila Kinshasa komi ya kindoki musale salama malamu nzamba batela yo gouverneur ya vila Kinshasa Daniel Bumba nzamba batela yo nzamba batela mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nzamba zala na yo protéger batela yo nzamba zala na tika yo te mokolo moko te ba piège nyonso mokili bakoluka yo na mabe balonga yo te bakuta no nzambe bakuta na yo koluka mabe likola Tshisekedi bamona yo nzambe oya koluka mabe likola esa charge na bango na kombo na Yesu nzamba batela premier ministre mama na biso Judith Tuluka nzamba batela yo protéger yo bosala musala malamu po peuple basepela peuple baotalela bino peuple bazotelela bino bo défendre peuple oyo dollar pe sila bo pesa valeur na mboka na mbongo na biso franc congolais faut ezwa valeur botombola mboka oyo bolongola pe soni na mboka oyo mboka Congo ezolela makambo nyonso ekomi ka Congo pasi ekomi ka Congo bitume ekomi ka Congo mpe alembi bino nde bodefendre Congo mpe asepela mona bolama akoma mpe na kimia mwana bato mpe azolela kimia ezalaka te bomengo nzambe apesi biso mabela Congo mpe ayoki dule akomi koyoka pasi ye mpe anyokami mingi ye mpe aleli mpe mingi bodefendre ye FARDC nzambe apesa bino makoki bodefendre mabele oyo elembi mabele oyo ya Congo mpe ayoki pasi makambo nyonso ekomi ka Congo aleli bino bodefendre wazalendo bokota ntina ngama bangunda tala Farao ntango akangi motema Moïse nzambe akangi motema Farao ota libere bana Israeli te meme nzambe moko ayebisi Moïse kende kobimisa bana Israeli nzambe moko ayebisi akangi motema Farao po ete alakisa bonzambe na ye
azwi Pharaon abani kobongo ba première ne na ye akoti liwa na kati ya mboka ya Pharaon po te Pharaon abanga ye bake Moïse ana nzambe. Bien-aimé de l'esséné, peuple congolais wazalendo, bokota na bamboka bato ba pays nyonso balukaka mabe na Congo, bokota bokboma pe bango, bo détruire ba vie na bango, ba yoka pe douleur Congo yokaka, ba yoka pe douleur paso Congo yokaka, retour ezongela bango FARDC, bo banga te bokota bo zongisa pe douleur, ba yoka pe douleur ne paso ba yoka Congo yokaka bango pe retour ezongela bango au nom puissant de Jésus. Nzamba batela bato nyonso bazolinga émission nanga bato bazotala nga mokili mobimba ba chaîne nyonso merci na bino nde bozo partager émission frère Roméo Kianga nzamba za na bino c'est que bino nyonso tozolinga mboka na biso nyonso tozolinga mboka oyo yango bino bozosala musala malamu nzamba za na bino bo continuer ko partager lisusu na ko sepela makasi nzambe azala na bino nzambe azala na peuple congolais nyonso jusqu'à bipai bozola na ngai nazo senga nzambe protéger ville ya Kinshasa protection nzambe kita na kata ville ya Kinshasa nzambe ville ya Kinshasa ekoma pe kitoko banzela ebonga courant ekoma stable yaya journée tokosala pe anniversaire ya courant na mboka na biso tosepela pe tosala ata 2 mois 3 mois une année anniversaire courant ekendaka te de l'esage ezalaka te tokosepela bozongisa pe esengo na peuple baleli pe mingi douleur ekoti na kati ya mitema batu nzambe kitisa nguyano na kati ya baministre nzambe alola na kati ya gouverneur ya ville ya Kinshasa basala musala malamu basepelisa pe peuple asepela peuple amona bolamu ville ya Kinshasa éclairé nyonso ya molili ekweya na kombo na Yesu tika te ville ya Kinshasa éclairé lumière éclairé na mboka oyo na ville ya Kinshasa peuple ba se retrouver banzela kitoko yaya bokota peuple congolais bosala pe basalongo ate babongisi banzela bozolinga kosala salongo te mboka banzela ezobouche baterasi ezobouche